baloba baloba balembe. Baloba 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 balembe. Oh mamoyo 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 mayele lukaye. Oh mamoyo mwindo yangolo Belvikandie. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère au Bozolanda Bisso. Partout dans le monde entier, c'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox 207 de la presse. Mobala taille S, Mobala Litutu, Yamboumana Zolo, préfet de discipline, Moukou Amoko de la presse, Kokoba Warrior, Papa Kuluta Family Bota, je suis là pour vous. Naza joué à Bana Potondi Nazao. Moutou Nyoso Lingo Somba joué son manga. Nakoya ko sekisayo. Okoya ko sakara nanga, o dendisi nga, o chodinenga, na dendinda, na zongi. Donc, naza joué à Bana Poto. Merci beaucoup, na Family Bota. Merci beaucoup, na Bandeko Nyoso Bolanda Biso. S'il vous plaît, na benga ba fan ya ba musicien. Na lobela ka fali poupa. Mais awa, Belvikandie ou rien. Alors, nazo benga banani. Ba Gaulois, ba Spiritas, ba Warrior, boya kotala pe komona ser na bino Belvikandie ba film azo sala. Acheli biso film oyo bozolanda lelo oyo sepelisa bino po azo sala pe ba film bien oyo sepelisa mukili. Lelo Belvikandie azo teya bandekos na à travers ba film na ye. Donc, bon continuer à consommer film na bino obozotala. Family Bota, maman Nikleti Douma kutu na olobate. Nikleti Douma yaya zolela. Nikleti Douma yaya zolela. Nikleti na benyo combien de fois 3 fois yaya zolela. Maman ni malonga yo fala na kimia. Maman na Élysée Lombula, Davina Lombula, David Lombula. Maman Fifi Makuta yo pe fala na kimia. Consommez toujours film ya Belvikandie, consommez toujours film ya Family Bota. Jidith Mboyo yo mwana popi ya Jobour, consommez film. Na yebi ko zaka Warriors. Jidith Mboyo mwana popi ya Jobour, mais yaka ko consommer film oyo Belvikandie a cheli biso. Alors, na lingi koloba boye. Lelo yo ezana mutu mokote akosala ba film ba Warrior nazolo ba na ba Warrior, nazolo ba na ba Spiritas, nazolo ba na ba Gaulois, nazolo ba na ba cultivé. Il y avait la biso de la comment on est avait la biso waze quoi. Nazolo ba na ba Wengeman. Ba tu nyoso to bolinga ba musicien. À dater d'aujourd'hui boye ba ke Jerry Kobetox. Ata na kamo boye to kabwana kana ye, mais na kamo boye to sala kana ye. Tozakanaye na Family Bota. Donc, vous consommez sans modération film na bino oyo lelo to pesa bino kaka Maman Belvi ateya bino aloba 16h30 bobandi kota la film. J'ai dit bien 16h30 bobandi kota la film. Likambuya 16h oyo le temps de la fin. Le temps de la fin. Bon consommer film oyo, c'est votre papa Kulutu. Ya Family Bota. Jouer na bino. Oboko sakana na ye. C'est belle vie ou rien. Place union surtout Family Bota ozali. Otali film na internet, zwa pesa muninga. Koza na égoïste te, pesa ye na WhatsApp, pesa ye na Facebook, kabola, zwa parti à moi tableau mukia film. Tia na TikTok. Tolong on a ba distraction. Au moni batu mususu bazaka plus concentré na makambo basala kala. Belvi azala biloko elandake na simate. Belvi aza mwana ina, Belvi aza mutu oyo s'inspirera toujours na ba film. O Belvi azala ko ate ba musicien ya kala. Allez, ozo idéologie ba musicien kala lokwa ko bima bima na musicien kala. Allez, c'est OK. O ba ndoko sala batu ba film ya ko yembaka yembaka. Pour la identité ngaye na bima na musicien kala. Polo yaga to bongisa te. Belvi na kata film biyemba yembe zalaka te. Belvi na kata film
ezalaka te o Bianca Kota ma Mbina Jubeke Kota ma Bina, gros bébé de la presse, mon ton a succès, Kota. Bina, te. Ceux qui sont au salon, on attend. Même Bible, sur le bas, ils ont la taille à Kosambela, ils ont la taille à Kosamakamusus. Na taille film, botika Kobina. Kobina. Bouche ba tableau, 5 tableaux, Yakobina. Belle-vie, Mamakobina. Toboite, Bayembelae. Olingaka belle-vie, Otika Kosala, Sambla, a occupé Kobina. C'est normal, bah, tu vas talake. Ah, parce que rappeler bateau que bolinga belle vie mo sala rassemble. Et zandenga moko na chitemba la moko Gingombe to vandika bo porte fongwami Gingombe na ya na nga kulutu na nga Serge. Yo mamo yo. Mwindo ya ngolo to kelo na point est-ce que asa mwinda ngolo to asa mwinda ngolo te. Moi na moi si sans ambi. Donc ba société nyo surtout ba sa kambi soki po na ka belle vie mais kangama. Moi, je signé un contrat na make-up. Akoki ko chat, tolobi ti ka chaka te. Mais akoki ko chat, tu comprends ko chaté. Mais soko tali bandeko na biso, bana babandaki ko chat make-up. Na fil na rôle ya place au passi. Il faut muto azaka na make-up. Bandeko nanga. Belle-vie kandi aya ko la sa vraie valeur. Bandeko boko comprendre so boki makelele na okata te, ba la classe babimi. Ngana va déranger musala ba papa la bango te nga pe na sala émission. Bango va déranger musala papa batuya Aïcha Bampeledi que j'ai sali depuis Brazzaville, papa na Gradi Mbaya. Moi na nga mobile na pesa komba tata na nga persona Gradi Mbaya o abotama le 11 mars ndenga mona tata na ye et puis na papa Kusu. Donc nga na botama âge na botama jour moko le 11 mars na papa Kusu. Moi na nga pas botama jour mona papa Kusu. Donc tozongi na belle vie. Na ko déborder te prince za munene na ko tuta ba bordir te mena ko lobaka pembe. Donc belle vie kandi a mesani sibino na ba film oyo ate ya kabino. Vidéo ne koti et créer polémique trop. To yeba ka créer polémique. Biso makam na bino tozo ya ko lobate. Likamwa munene bino momoni ya munene ya spécial ya voyage to lobe ka kipa kaka. Est-ce que gros bébé pena ko fanda bona chaîne na ninga za wana DG bongo aye ko lobe likama voyage c'est ça le mot normal to Bianca to Yams Yambe to Mundirba to presse Luamba no kwa famille Bota atana Jube qui passe na famille Bota ako fanda ka bandi ko loba oh likama voyage te biso bakamna mino to lobité mais mino ka vidéo eleki obi ke vidéo wana eleki voyage na actualité tala Papa Serge, Gingombe. Na pesa bino cadeau. Boza pena ba artiste. Donc zembu na bino kaka bimisi ba émission net. Na ba koni mama ya poto, na ba koni mama ya Kishasa, ba salele yango émission. En tout cas, Belle-Vie Kandi, je te félicite, tu es faiseur de star. Oza pena mosali ba star. Parce que nzembo ngo za ngo s'occuper 30 secondes. S'occuper 1 minute. Mais et bon type émission belé et troublé batou et zangsi batou pongi 45 bwana pamba ba yembi babwa ki nimbwa kela babwa ki ba sali ba éloge babwa ki ba fleur na ser na bango aza lelo oh ser na biso nani alobaki Davina Apwa alobaki ke azali lokola Congo bokoki koya kotonga bokoki koya kotoka recherche botoki ezosila te botoki ezosila te bobuna na Davina Apwa beteki bino ya minene kuna botika Gingombe na passer patron botika bango parce que bango ba yembi na bango ka nzembu yo mamo yo mwindo ya ngolo yo mamo yo mayele leka est-ce que bakosi te to so na sko bien to so la bien moni pe air moko to so la bien est-ce que Belle-Vie mayele leka to elekate ba nana nous to chaka de 2020 à 2023 obi ba film Belle-Vie sali obi ba œuvre Belle-Vie sali makambo Belle-Vie sali ya ko kene na ba école ko soit prise en charge ya bana ya ko kene ba orphelinat ya ko pesa ba don bino ata cabine téléphonique to
loso moko boya okabola ofele aussi bokabola. Pourquoi vous voulez toujours critiquer ba œuvre ya bien au muto sala? Kingombe na pasteur patron nzembu wana eza lokola chikuma obiso baluba to bengaka kasonda o ba beti boye ebomi bato ebele na yebaki vidéo ne koluka problème na yebaki na ba mal intentionné, mal appris, mal encadré parce que ce qu'on a ba fanatique, ce qu'on a ba jalelo, faut encadrer bango bien, orienter bango bien. Atako tu ba fourmi, batambola na ligne et ça va bien. Bala narrative place muninga na bango me bango place eloko wana ezali. Mais bino libota nyoka. Ba fani o ba bengami na kombo ya batu moko boye basaka malamu te. Yango tango zo pesa ba fan kombo tala ba kombo ni pesa ba fan. Ben vers le bi famille libota. Ba teka famille te. Famille ba teka ka yango te ba trahisa famille te. Mais bino mais ce que talibé pédale les abakouk basaki bien te. Franchement, na histoire ya Bible les abakouk basaki bien te. Basala makambu oyo ezaki bien te. Yango zo mona ti lelo basala kama kama bien te. Yaya, tango zo pesa mwa no kani, o pesa mwa no kombo kanisa. Eloko ni muto zo pesa kombo asala. Yeba état d'âme nezaki ndenge nini, état spirituel nezaki ndenge nini. Kanisa. Yaya, na bengi su bato bozo ina belle vie. Tango zo ina belle vie kanisa ndeko nanga oza mutu. Kanisa yaya, nzeto bikisa ka na ko ina zamba. Mutu apesa ka kopa mai na tango zanga mai. Yesu Masia kutu bapimela mai me belle vie apesa o mai. Kanisa. Yango zo mona belle vie so kende ka liboso. Makambo nyonso akozo sala soka simbi kaka oyo esimbaka. Soka sali kaka boye esimbaka. Tozana ba famille bota révolté. Tozana bango. Ngana ko banotanga no numéro 1 Barési. Numéro 2 Tendresse. Numéro 3 Zuma. Numéro 4 Midela Taylor. Numéro 5 Essai de Paka Juma. Numéro 6 Maman Soutien Rouge. Magnovi, na bosani ma Soutien Rouge be Magnovi. Numéro dans la vraie pédale révolte famille Bota Irano. Ay bon monter ta côté ça va filmer na ba couper. Azo ça va plan répété. Aouti na gros plan, on a qu'il na large, toi qui na gros plan et mutu mususu azo qui sur le même plan. Fouter na caméra. Famille Bota révoltée. Na linga biloko souter na sala rôle souter mais un peu de amusement. Go bébé ça va? Un peu de amusement. J'ai bien employé. Donc Papa Kouloutou est là, votre jouet. Moi si nous sommes poto et moi ma balle nous sommes poto ça pour ça jouer à son mangana goya na ko sekiso ma casse. Parce que je suis joué et puis je suis à l'arme désormais. Nabi que ma porte-parole basali. Nabi que ba tuboye basali. La bouche autorisée basali. Moi je suis à l'arme de belle vie. À dater d'aujourd'hui, Papa Kouloutou, famille Libota, à l'arme de Belleville Kandi. Quand tu touches à Belleville Kandi, à 11h juste 11h1 minute, caméra, les bras qui goma, yara liboso nanga. Tchanga caméra. Nako insulté te mais nako zongi sayo na image ngo salir, il y a actrice depuis Congo zala Congo. Papa maboke ngaliema ti lelo nanu bazwa artiste azo produit ba film na un mois 4 films étaient. Boya na débat na siko. Mikono ngomo chaba, je mets tout le monde en défi. Zuma. Tendresse. Irano na tayi na échantillon à 3 personnes. Boye bisanga banda Congo banda théâtre pour la Kinshasa Congo théâtre ya na 1954. Na Lubumbashi nde ya na 51. Parmi ba père fondateur, il y a théâtre. Papa Maître Toro azana kati parmi ba fondateur à théâtre. Papa na biso akufa auto akufa awa nani tolelaka na zo ya ngambu boye parce parmi ba fondateur ve Doudou Ngafoura je crois bien ba douter Doudou Ngafoura te et ça ba tout monde ba Elbas banane
baza parmi ba fondateur ye tout kena retourna na ina kena retourna batu nyonso depuis Congo ezala Congo actrice to acteur ni na produisa 4 films na 1 mois lelo siko na ye na pièce contre pièce soko azali bola sanga botangela nga kombo na ye na 1 mois 4 films donc semaine oyo ana film na ye semaine oyo ana film na ye yango wana ekomi Biso TV to ekomi CBS TV atako tu viens absolument mieux gauche ça là 2 ans yebi que théâtre fait absolument mieux gauche que 3 ans si ko Belleville a 3 ans ça là combien de films si on sort lobby boye na ba débat mo bezanga mutu na makolo atanga na sengi bate na tendresse na sengi bate na Zuma to za na plateau to lobela œuvre artistique oyo leader nazo sala leader na sala ba opola baza na gimate et puis tu vas vérifier na YouTube nani azoli mbongo ebele koleka muninga nani aza le plus regardé na internet bala terre na roya na suki na noir pour consommer le temps de la fin pour consommer sans modération famille bota place nyonso zali kanisa Belleville ninga ba obundise na likambo ayebite consommer film bandeko nyonso esika boza awa na lobi be je suis papa Kulutu naza koko ya ba warrior te Gaulois Spiritas warrior consommer Belleville kandi leti ser na biso Gigi Lifan azape chinoise asa na Afrique du Sud ya za ne gauloise mais to sola bien parce que na famille bota ndera osangisa biso non na kata famille bota na choite nana choite na famille bota na osana ba Gaulois na osana ba Spiritas na osana na ba warrior to sangana na jouer na bango do awa na lobelo côté na sangana ba ndeko nanga do bo consommer film le temps de la fin et au sala bien rendez-vous lobby na 16h30 parce que bango ba 15 Belleville yo azo pesa ka ba devoir ba air mais un peu de arrangement de scénario trop de danse omonia bilom soezaka singa famille effet ya robima bima na yo loba pamba bamisa kala na parce que bakufa na bango bon basana bango bamisupo bazali mais Belleville aza sans microbe ala ex musicien te ya kala amo ba pixenga na loba go bebe na tika un peu déjà zombie on zombie atalié ote mais so bakute no atamwa linzaka achaka atamwa linzaka pour ça la bien voilà merci beaucoup na gros bébé de la presse n'enga zakana pour na surveiller désormais muto il faut bino famille bota bo protéger nganga pour ça boti nga devant micro na so palpite ne ya gabe azwaka nga devant micro na perdaka et ya gabe lo baki a perda devant micro à dater d'aujourd'hui nga pe na perdre devant micro pour na Belleville wewa mupenda Belleville njingumusha bilamba njishala bulumbu soko fingi Belleville na longoli bilamba YouTube okanga ache droit d'auteur likola mutakala nanga na kolongola bilamba na tikali bolumbu ezate po afutaka ye par mois ndana moni kizengi moko boya en passant ka kizengi moko j'arrive à futaka $30 émission na etala mi 43 vies siko yebisanga kanga dem na monyango en passant mais na sala boye pona kolinga ser na nga Belleville totine musika batu ba mona ka lelo na se révolter na ka passi depuis 2026 2023 ba finga kaka non les forts faut pas soutenir ba faible na le but que Belleville ça na c'est mais na coûter déjà ça sala comme on est bela asala makamna e mais nga na ya wana pona ko soigner image na ba mal intentionné no ko ba tendresse ba mal intentionné le roi ba Zuma et puis yo Zuma talanga na bien yo zo kanya na mutuni na famille bota talanga na bien oh yo pe no le kana tevo ba ke okanele ba tsoki to kota to kobunda yo to kuta na veidi stade mutu zo benga fani na ngai oko koyate obi boza pela ba yu otala yu mo papi kadera lobaki ba sans esprit ande yo kokanela Bianca te po Djibouti na omonela eza Bianca Djibouti ochake ba 10-0 po Bianca pasa la jido mwana kota ka onatra
asala judo komeka te po orobeta na ebele mais ya betioka moko olongwe donc jemima kokanele te mais yam sinde keba Jerry Kobetos pe keba pona sakana pe na sala pe lisano na moto abongisa na fanda pe na mbinda na cité des anciens combattants kuna bazaka mingi ba boxer keba to sala promotion ba artiste na biso to sala guerre moko loyale to tu kokanela batu Zuma mon enfant mon fils moi na Tony le défendeur collègue nanga oza moi nanga nemo nengo za pas ya Tony le défendeur donc je te mets en garde tira lo babilo ko wana soko mono ko ba manga bunda c'est ko zo senti bozo pola merci beaucoup na bandeko nyonso bolandi biso na ba chaîne na bino surtout na page désormais ba information sur Belleville kandi bolanda na page yo nanga télévision et le belaka musique oui mais ba mouré ya cinéma congolais bolanda même ba théâtre na ndo boka belé na katikuna na bandako ko boka la bino pe ba émission ba temps fort et puis na TikTok nanga Jerry Kobetox Kamiende na biso mikolo TikTok ba 12K ya ole kawapi merci beaucoup na Djubek Lai là où repose le cœur du chef merci beaucoup na Bianca Zanga nenga zaki na station na meko beta bordi ba kalmenga na nenga libana o moni na sala biso na ça bien encadré so na meko tout abordi Jemima na mettre équipe ça zinga non ya bongo te ou soit on retirer vidéo mais je ne pense pas que vidéo non retirer allez donc dans la prochaine occasion mes familles bota bo s'abonner na Kobetox TV ba golo bo s'abonner na Kobetox TV po na lo ba Belleville bolinga pe Belleville ba spiritas me bo s'abonner na Kobetox TV kuna zaka bitumba cash côté to beba na to beba ni côté to bongisi allez bisous bye votre jouer là ciao. Belinda Kandi, artiste et comédienne congolaise ressortissante de l'Institut national des arts INA en cible. Diplômée en art dramatique, plus vite, elle est sur la toile congolaise grâce au building que réunit plusieurs artistes